L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Chers amis, très chers abonnés, ton PC Binombo est partout. Binombo dispose à Kabaton et Kolanda Bisso à travers tout le bénéfice officiel. Encore une fois, Léo Nazana, Google, Sapoulou Gwen, Google. Mais tout le monde Google parle. Parce que, awa, source à Makambo Bélé. Merci Nabino Nyosora, Bandeko Bolanda Bisso. Merci Nabino, merci Nayo, dispose à Kabaton. Merci. Surtout Bandeko pour partager la vidéo, c'est vraiment important. Pour ça, ça pour l'angaïté parce que tout le bénéfice est en angaïté. Voilà, ça tout le bénéfice, tout le bénéfice est battu. Battu, nous sommes là, nous sommes là. Google Mote. Mote na Opapigan, a pesé bien au bateau, Bozora na Bisso Mote na Bino, de par le monde, il y a Bino Google. Oui, oui, et ça va bon. Oui, mais tes logos, et ça va rare, et ça va payer l'engue, comme on a pour la prochaine fois. Mais foutez-moi là quand même. Votre on a pas ça trop comme. Théo ndakuna biso. Na landaiga ba commentaire ba salaki na analyse na salaki sur ba investigation na Congo. Ba doit finir. Non. Congolais félicitations na boire le ba follow ba makasi na mafinga. Mais bon tu Hollanda 64 blocs union ses alliés Kobana na Kingasani ya Suka ti boko manadumi mbakana Kinzono l'état déclaré que mabele wana ezalaka ya ye l'état alobi que na pétrole nasé donc ceux qui peuvent appel offre appel à salaki wana ke ba ko investir ba na exploiter pétrole ba ko buka banda ko nyonso bino bosombi wana c'est clair et net ndeni bo ko wana investir na sika mo l'état ibanisé na noté bino bo pesi ba mbongo bosombi biso osomba ba mabele pe mena aéroport Sombara $300, 20 mètres carrés. Après, pour l'État, il y a un côté à la future aéroport, on a besoin qu'il y ait un maille. Vous allez un conseil, vous allez un bête. Voilà. Voilà, Bill Bato Bofinga, en tout cas, pour coller ses soupes, tant de choses, moi, c'est bon, matin, c'est pour volume. Google, tout le qui est vraiment tout mécano parce que ça ne va pas. Dans le Congo, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe entre Teke na bayaka eza penza nini est-ce que bana moko ko bunda bango na bango modèle tout ce monde bon il faut y ba problème ya ba teke na bayaka ezali eloko moko yo bango nyonso baza ba Congo baza ba ne Congo ba teke nde baza ba kolo mabele bayaka ba uti na Congo central na ba Congo ba yeko vanda na mabele ya ba teke. Donc ma belé ya plateau de Bateke, Kobanana Kinsele, Dumi, Mbakana, Kinzono, Bebes, Machambio, Nganda Bangala, Tiokoma na frontière ya Kwilu, eza ma belé ya Bateke. D'ailleurs bokomona na législatif ya Kinshasa. Poso ma belé ya libulu ya cimetière. Faut banana ko négocier par ba chef coutumier ya Bateke, approquer dans l'état. Donc ma belé on eza ya bango Bateke. Après, il y a des siècles, Bafana Bayaka, Bayakelingolo Babato, Bayaki. Ce sont des Bakongo, Bazaraki Mingi Batandu, Babisingombe, Nde Bayeko Fana Namabela Bateke, Babengi Bango Bayaka. D'ailleurs, Batouana Suyobola n'est bien, il parle Congo, Balobaraki Congo, Balobarangi Mongo Abando, Noteki Congo, Pena Yaba Congo. Alors, tout le monde qui bisonne en 2015, Bakuya, Naba Mororo, Bayaki Naba Ngombe. Il semblerait que certains chefs coutumiers n'ont mis à plateau de Bateke, Bateke bango mabele. Un échange ya bangombe. Basoki bangombe, bapesi bango mabele. Or que Batouana c'était des militaires. C'est qui ba éclaireur, groupe ya éclaireur, ndio bayaki wana. Alors basali nini? Bamoni que il est temps ya kobanda ko affronter ba Congolais entre bango. Bakoya na butu, bapelisi moto pa na bino, batiki signature que biso bayaka moto pesi moto. Na tongo boya batu basali boza bayaka boke obunina bayaka na butu ba yesu pa bayaka babomi ba ngombe popo ba komi signature que no bateke mutu bayaki ya après na simande bankumba yeko fanda ba oh to vana bayaka ba siècle na ba siècle mukolo moko te muyaka ya pa bateke abomi ngombe to ya tuminda ne ba yeko comprendre que eza ba mororo ba rwandais wana oyo bango bandima yeko kotsa na Congo. En l'occurrence, il y a un échange, il y a un ngombe, bango ne mutu ba créer ba bloc wana.
mais quand même merci beaucoup na autorité oyo ya localité oyo ba chef coutumier ba meki ko maté makambo wana pour ba me akotia kimia, mais on a perdu des gens. Donc ça dit raison na ba pa yambo ça biloko. Oui, ba pa yambo to ba yo ça biloko wana na éviter na biso na ignorance na biso ti na niveau makambo. Ba pa ba to ndo ba ngombe wana. Ba benga ba mororo. Bato bayaka na bangombe ti lelo ba créer ba famille na ba famille ba créer ba village na kati ya plateau de Bateke ba bima pété ti lelo bazali. OK. Donc voilà. Donc conflit yaka na Bateke za nango eza lo musuti eza dit ka ba Rwandais to Bateke. Ba Rwandais muto ba koti biloko wana. Donc nenge tozo lo ba boye to koma vivre longo na ba Rwandais. Ba koma la deuxième population ya Congo après biso moko ba imboka. Donc ba Rwandais muto ba koti ke loko wana. Lokola déjà ba mesure ezwami, c'est quand même bien parce que tozo kende siko na remonter conflit ba yaka na Bateke ba yokana. Bubo sanate tozaka na ba yaka te. Tozana deuxième tribu pe eza wana na plateau de Bateke ba benga ba soko. Ba soko pe ba uti na Congo central, ba loba ki soko mais za ki Congo. Eza juste ki Congo ba uti na mona ba Congo, ba mélanger na dialecte ya Bateke. Nde sali ki soko mais za ki Congo. Donc tozana ba yaka na ba soko ba ba uti na Congo central, ba kolo mabele eza Bateke. Donc ndenge ba chef coutumier ba sangani déjà ba yokani parce que so okengeli na musiko mona ke babalana ba yaka babala Bateke babala ba. Donc au mona ke papa na yo azobunda na tata ya mwasi na yo ezo simbate bisika wana biso za batu ya ba coutume wana te ya ba bitumba. Donc tozobunda entre les familles. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc biso to yaka ko c'est ko zomo bilo ebele pa na yo, c'est pas na yo. Et c'est une démarche ya Denis Mukwege qui s'arrête parce que jusque là à soit on a réparé ma femme violée to le boule monsieur za sima. Bon, Denis Mukwege omoni mutunyo sa za na ambition. Denis Mukwege c'est un ambitieux. À soit qui initiative avec partenariat il y a fondation Jacques Chirac na France va soutenir et va créer hôpital où on a Panzi où ils ont na Bukavu ils ont collectivité ils ont moi collectivité na Bukavu Panzi va créer hôpital où on a avec l'appui il y a des médecins français parce que ça là est mon côté faut bien définir basala ki loko wana po ba songa ba mama o basaki volé si longtemps après fondation na ya Chirac et puis si prix Sakharov ba moni fruit ya likambo ba soutenaki suka nango ba moni ki ah non moto vraiment c'est bon ba pesi prix Sakharov et ou mérité poupou ba eko baxeli sous prix monsieur ya motuya prix Nobel de la paix. C'est un médecin asa professeur de l'université azali chirurgien aza mayele atangi aza na cursus aza na carnet d'adresse moko tala munene boye ba contact ebele ba congolais à France, Canada, Australie, États-Unis ba bino oh boni boye ko donc muto yo agosala musala musote soka réparer déjà ba mama ba biki bon lo ni nezangi a réparer Congo ebika. À soit qu'il y a invitation, on a Bruxelles, il y a 2 mois passés, conférence, on a les Salamaki, les Congolais, y étaient, les Congolais, les Tanguy, les Boko, papa, Tsalibaya, n'est-ce pas le Balinga, na biso bakima, Tsalibaya, na ngwende ya mboka, Nyangala kata wana, oya zolia mbongo, lokola nguba na monoko na ye, alongwa, Tsalibaya. Albagi lo wa bino moko ba imboka bozo tinda ye na likambango o ya tikala jamais ko prononcer a ko respecter kaka maloba ya bana mboka. Donc lelo to ko mona ke candidature ya Denis Mukwege et ça ya solo a ko la prochain candidat na l'élection présidentielle les envoyé à 2023. To la la ira ko papi gento la morabo 12e rie yandu ki ba pine peli mbonde beti batu nyonso oyo po ndenge tolobaka ke mabine euta na Lola mafinga euta na Kasai mukolo wana na yebisio tatangani alobina no eloko te biso nde muto senga ki ye
babandi kofinga ye de 10h à 19h bafingi Denis Mukwege kofinga na bamakambo nyonso voilà kutu ye mutakotaka guerre kuna na est po bamama bazala violé po ya salisaka bango liaka mbongo na sima bamama tala papa ya ngani mpe naza na libota oyebi Denis Mukwege asalaki plateforme moko boye avec aide ya banque ya BCAO po mbongo oyo basalaka collecte ya oyo utaka libanda bato basungaka bango evandaka na hôpital te mais ezaka na mwa banque moko oyebi ke na 2016 na kanda kaka ya Kabila babloka ye mbongo wana bafungula couloir moko oyo basoda bauta Rwanda baya babeta masasi baboma 22 femmes oyo deja bazalaki réparé mwana ne azwa lisasi na lokolo heureusement ye azalaki te azalaki na Belgique croyant que azali wana donc il faut mona que il dérange donc Denis Mukwege dérange. Et bon maintenant 2023 il y a est-ce qu'il y aura une élection? Si 2023 élection yali d'ailleurs vous kala mingi te na bambassade na biso ba osala recensement ba congolais bazali résident na Europe mobimati na États-Unis Canada Australie donc diaspora peut voter on peut attendre est-ce que vraiment on réunir bon wana eza ba déclaration à Kadima identification au salama et puis si Kadima assure na makambo na ko bosa na teke Kadima azali lokola beau-frère ya Chilombo Kadima za beau-frère ya Chilombo aomoni batelebelaki ye akoyi kozala présence unité mais Kadima azali beau-frère ya Chilombo Kadima aza résident na Afrique du Sud ozomona alors ils ont un hôtel moko eza na Kinshasa wana natanga kombo ya mama wana te mama wana nde azali mwasi ya Kadima mama wana nde azali cousine ya Chilombo donc cousine ya Chilombo mama wana mobali na ende Kadima Kadima nde Chilombo atie président ya CENI vous voyez moi makambo ngo ndenge ezali mais bato société civile pe kenda yiko tuna banganga nzambe parce que poste wana yaki ya mutu moko azala mosantu mara moko tomoni tata nzambe wazalaka na nkamba alobi ke ye azali mutu na bango ya nkamba donc azali musali munene ya kimbangiste après église catholique protestante ndima bon to bunda te to tika makambo ezala wana donc makambo wana ekendela ndenge wana après tout mona ka Chilombo akendaka na nkamba promettre bango osala bango aéroport makambo ebele ya un flou mais peuple a la décision à souka au moins que peuple on a zalaka zoba nenga zozala zoba tilelo voilà Martin Fayulu a dit parce que élection si Martin Fayulu a dit à za candidat à Zotia Libaya d'ailleurs à la campagne moko ya sensibilisation pendant qu'il na États-Unis à la Canada voyez la biso en France Belgique à sali ba conférence belé pour nous expliquer pourquoi à zo kene na élection donc mon biso moko na 2018 Martin Fayulu élu président de la République botolier mpifo et pas Kabila ba pesi na Chilombo asalaki campagne moko ya munene ya vérité des urnes o biso nyonso to soutenaka ye après ngonga moko boye soki kintie kwa nini aswaka ye ono alimbisi ye kaka ya za chrétien oh mais vraiment Martin Fayulu toujours que ne va muto yo aya bomeli yo libota au lieu même la justice yo limbisi bon est-ce que Martin Fayulu a zomé mabiso na G1 en 2018 pas qu'il y a une élection ba boto le pouvoir pour limbisa li sous ton ngeni ouais ça motuna to c'est la réponse la va follow ezoya mais est-ce que l'idée tous les candidats à l'élection même Denis Mukwege ba tout baza pour ba qu'il y ait une élection est-ce que baza vous pensez que c'est-à-dire est-ce que vous pensez d'abord en 2006 vous pensez en 2011 vous pensez en 2018 est-ce que vous avez un donc nous sommes nos autres, la loi va très sérieux les gars. Bon, à deux fois carte Bezali parce que tout le monde a payé il y a 2018 et ça a été Kabila troisième penalty on est banagi après et banagi se métamorphoser petit à petit et au comme dauphin en moti ba yo perception derrière ça qu'on a été na peu perdre botala boité botala défense na sima mkongo na bino dauphin a go bima Chilombo peuple américain ko manifester le roi zaki mwana mboka mais siko eza élection moko entre bana mboka moi zaki mupaya na mwana mboka siko ezali entre bana mboka bango moko
Chilombo sera bien koyi babiso élection na biso. Est-ce que tokanga maboko? Moi je ne crois pas. Tokomi na suka, tokomi face au mur. Face au mur. Donc ce qui te vendre les sous mur makasi et kokwe. Tokomi face au mur. Mais ça minduke. Minduke sala. Azana arme, azana arme. Mobutu akimaka na ba arme. Mobutu to mona na ba arme, ba char les hommes matana avion. Akenda na mo. Donc pour l'élection ça élection ezali to na élection. Eza piste la solution. Donc na ngo so e go lauka et lauka kaka partir à l'élection. To pe ça mo tenter. Donc to na élection. Alors discours il y a Félix Tshisekedi na oni, on a gagné. Zaki discours moko ya ba fainéant na wo traité Félix Tshilombo un fainéant. Omoni na sociologie ils ont battu musu ba benga ba maniaco dépressif, c'est-à-dire bozomo na moto mais azane liboma biso pe mona batama boma propre cravate mais so fa na yo mona ka bu mais yangi onenge nini o no azali boma bo paranga ni bino nyos ba modèle ba Félix Tshilombo ezamawa biso za sona ngonga weno ko dénoncer Rwanda teke no Rwanda aza derrière ba M23 yene mutazo soutenir militairement armement financièrement M23 Congo est un grand pays sénégalais doit agir sur le plan militaire. William Oyazali William et monsieur William a commis nouveau président kenyan. Si pour un 6 mois ou tout les cas akendaki na collectivité moko boya Kenya kuna azo solo la pona ba makambo ba miliki ndenge bato bateka ba miliki alobi bokaniaka mbongo te bosala ba coopérative bosangisaka miliki na bino na citerne lokola Congo ekomi pays ya East Africa ekomi pays ya Sud Afrique comme ça botindikaka miliki na bino na Congo atuni bato yango village boyebi Congo bato village babi toyebi Congo te abi bino boyebi Congo te boyebi monsieur moko bazaka grand chanteur comme ne kanda bongo abandokola ta pantalon tiao kia donc référence à ba congolais pour na ye bato ba pantalon tiao ay bazaka na miliki te so bo koti miliki kuna e bo mela ko te bo saraka ba biloko wana bo kanisaka miliki bo tinda na Congo sikoyo type wana azali tuti président kenyan yende sikoyo Tshilombo asengi aide extérieure akotisa ba soldat Tshilombo na Nations Unies alobi na France 24 na interview na ye alobi devant beaucoup to boabovier alobi ke ba soldat na ba kota pena partir à Uganda pena ba bimambala moko na Bunangana ba liambala moko ba M23 bato ba fanda na Kinshasa bo munaka ba avion militaire kenyan yangona na aéroport Njili ba avion yekiti suna Uganda ekiti na aéroport Njili ba susu ba vol musu local ya biso ba komo kendende na ngambo kuna ya Goma basala sikoyo pont donc ba kata boy koto ba FRDC koto ba bango na kati kuna ba M23 c'est-à-dire ba M23 ba poussa na soboyete ba FRDC ba ya pe ko agresser susu mais o Tshilombo sali normalement c'est que le peuple a tellement a démissionné même lelo ndenge tozolo ba boy et ça haute trahison nini to oza la présence zo batina niveau wana présence zo ba ko ajuster ba penser na yete vis-à-vis à action azo sala sur le terrain nini to wo matina niveau wana donc armée on est ko bundate et ne ko sala pont donc yé lokola moi pacificateur moko boy na kati bino botika la boy bango batika na ngam or que na Bunaganda batu nyonso ba yebi ba mine ya or ezebele kuna Rwanda déjà sala usine ya monene ya ko raffiner or donc babiloko wana tozo comprendre na est-ce que Tshilombo asa très to azana plan moko oyi o biso na to yebite je pose des questions. Mais la politique au félé à la raté je crois que la politique est donnant parce que batono ba wana soit disant ba pour la aide mais après ba au foot non c'est le Congo qui paye ba na contrat ils ont contrat na boye na ngo boye objectif na bino ezali bo benga na ba 1,23 pour na combien pour na 1 milliard si bo bino boye banda boye ki mbongo ezo compter déjà mais 1,23 bozo benga nete bo fa na katikati biso nde ba congolais toza ba perdant voilà biso za ba perdant
donc mukonzane oyebi bakolo tozwa malchance ozwa seno mwana pena lokwa mukonzana kati ya Congo pena malchance na lobaka ya malchance mpona naivité na biso moko bakongole tokóma ntina baniveau oyebi na sekanga eloko moko bana mai banoyebisaka bi type wana Tshilombo oyeba banoolata bajino ya ba 501 wana oyo esalaka 10 ans na nzoto etobokaka te na babasket babayiki dikembesi soko osombi yango na 2010 ekobeboka na 2020 aye kosilisa bamodele nyonso ya Jean-Marie Weston Hermès batie na kombo na ye parce que soko osombi okomi na montant moko boye faut batia kombo na Hermès batia kombo na ye. Voilà, c'est un juicier aza wana na ba misane nyonso ya Belgique na ba misane ya Hollande basali moi clic na bango baza ko sala gestion te mais baza ko piller ba ressources à l'état et longo na ba paya. Voilà c'est ce qu'il est. Google le long na ko retenir yo pendant longtemps te mais en tout cas bato basengi yo chaque fois tout na boîte ba dimanche tout ça avec le moko pona semaine les amants na mutu na mona nango ko kufungola biso. Quel jeu oyo Vital Kamerhe a joué lelo rôle Vital Kamerhe lelo ezanini parce que récemment au Tikuta na ba zone wana oyo eza ba problème mais il y a Tikuna et puis il y a une proposition à likanisi moko que dialogue ça entre ça dit Congo et Rwanda na Uganda mais on fait son rôle ni Vital Kamerhe a joué lelo et puis likanisi ezanini à la longue pour alors, il faut d'abord que Vital Kamerhe est très important pour la Félix Tshilombo. D'ailleurs, il a déclenché et à pouvoir il y a Tshilombo, je peux dire. Parce que c'est très familial, il y a Tshilombo. Si vous avez na molili, au moment où Tshilombo na Vital Kamerhe babala libota moko. Et batuni ba yebi amote na Congo. Grande sœur ya Nyakero comme na Jeannette Nyakero, azali maman bana ya Vital Kamerhe. Vous imaginez que tant Vital Kamerhe déjà na époque wana na batang wana abanda ko ya kotala bana ne na Bruxelles et Tshilombo pas avec la famille wana na Nyakero donc automatiquement Vital Kamerhe s'est familiarisé bien avant na Tshilombo ko leka ba Moïse Katumbi na Babemba osomona et puis eza par hasard te nde ba ko pointer Tshilombo à la président donc ils avaient sommet moko en coulisses entre bango na bango ba Rwandais ba Kabila, ba Kamerhe, ba Nyarugabo, ba Moïse, ba Ngonyoso, ba Sanganaki, ba sali vote, ba dit non, Botiaï. Et puis, Ngambo Vital Kamerhe, ba zaki majorité, ba yi Botiaï. Après, il faut ba sala ba jena bango, ba kora ba Nairobi, ma kambe bele. Mais Vital Kamerhe azali hyper important pour la vie ya Tshilombo. Alors, bon, mon asiko eloko mo eleka ki wana. Pour Moutou Azali déjà père de famille andima ba sacrifice ya nengona kundima za la condamné kundima qui de plus ou moins une année na prison kundima avant na ba condition moko inhumaine kundima humiliation wana pour na objectif moko boye c'est que Azali format politicien moko hors pair aleki ba congolais musika beaucoup mina na niveau na yete ba congolais beaucoup mina na niveau wana te. Donc, si manigance, nous sommes manigance et salami, après na souka nango, ake na ye na ferme nganda, allez moi ma boki misa to mine nzote zongi, ake rova na France pendant une année, tanga zongi, objectif, fois ça la campagne, azong ça, contact et katanaki entre Tshilombo na bata est. Et na landi bato mingi ba yeko démentir que balobi Vital Kamerhe tikali ko tia makolo na Bunagana te. C'est faux et archi faux. Ce monsieur a mis ses pieds dans Bunagana. Bon, Vital Kamerhe soit attiré par ma colonne à Bunagana. Bande on est pas au Bomaï. Moi, na bino mutazoya pas na bino au Bomaï. Non, moi na bango. Moi na bango. Yonde Congolais meka ko tia ma colonne à Bunagana total. Soye osala ndenge moko. Parce que ezoyinda kuna me yake pas. C'est moi na bango. Akenete nini. Moi na bango. C'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Mutu moko azalaka au cadre de l'IDPS. Batinda une mission il y a 3 ans à Kigali. À ses familiers, ça qui n'a pas Rwandais belé, ça qui ba ministre, ba officier militaire, ba liaka, ba melaka, ba kenaka bekara. Mubaki. Jour moko ba bengi et moi mai.
toke nano esika moko boye ah toke na esika moko mwana mai moko boye uti na ngamu na bino kuna za koto mobaka oh lowa yoki mwana mai moko boye za koto bakoma kaka boye batala kengo oh bakute na kengo oh yoza kengo patu oh yo poza kengo asote musapi boye abina zanga moko te kengera malamu na sima mukongo nanga abaluka boye amona Vital Kamerhe na oncle maternel bazo solo na kini ya Rwanda Mubake est vivant azabu moyi azana moyi Mubake est vivant mbamota mamuni po bakati bakoti na français oh mbamu Mubake abi po oyo nazomona ndoto toni kame andengeni ah oye koto ya tuye mbangu pro mona maya bendani mais c'est un citoyen rwandais baloba na lisese moko boye les loups ne se mangent pas bandu balianaka te bango na bango balianaka te soki vraiment bato bazodute ke Vital Kamerhe akomaki na Bunagana te botiraka baignorant il a mis ses pieds là-bas bandeko akendaki kuna journaliste oyo rwandais amemaki ye azolobake voilà Vital Kamerhe na kati ya Bunagana. Alors Bunagana est comme déjà secteur occupé par des Rwandais et jusqu'alors l'État congolais a aussi les logos mogoté tout ça n'a regret mon voilà. Nous avons souka pour aussi ça nomination au sein de l'armée. Pour la nomination on que ça peut apporter quelque chose na moi changement par rapport à les situations à l'heure actuelle. Oui bi papi gagne ti lelo bate bele bazo bakomi na ba tension moko na yebite na combien pour na makamba chilo bato bazo comprendre te yango ndeko na biso pena ndeko na biso to ndeko na biso te ba lesiye nini o tozo comprendre te bato basalaki bato bazaki na ba procès même ya Laurent Kunda bato bazaki na ba procès ya minene ya ba Rwandais wana azongisi bango so na armée azongisi bango na armée ozwi na no ministre de la défense na bino yenda koma mobali ya Jeannette Nyakero grand zero ya Nyakero azalaka mwasi mama bana ya Vital Kamerhe ministre de la défense type wana azalaki maintien na kati ya armée rwandaise tanga zwi ba retraite na ye aye kofane na Lubumbashi pour oyebi azonga su na Rwanda koma moto après tango baye kosala mixage na brassage oyo ke bato nyonso bayaki na M23 baya pe kokota na armée misu bakoma na kati ya gouvernement yanke wana se retrouver na kati ya Sénat ya Congo lelo aza ministre de la défense ye tilo balobaye ke makambo ba brassage wana kokamata bata M23 kokota tolinga mu lisuté boyena boy mais to uti kolanda déclaration ya porte-parole ya M23 abike bazaraki en connivence na Tshilombo bien avant zo ko de pouvoir babanda ko solola babane ko bongisa epse bonke bana mai bozala kimia soika na su pouvoir na 2018 awa bino nyonso boko ya brassage ko sala maboko kota na ba gouvernement boko zo ba poste vina bino ko bonga type wana zolo ba bonga lobi na za même na ba audio auto bane ko solola na Tshilombo chaque jour boyoka avant même que comme président alors ba traîtrisme ya nengo wana na yebite lo ni congolais azozela ton nomination au sein de l'armée donc rien non baksisu ba rwandais na kati armée ilo mo salamité ilo mo pe salamité parce que armée wana ninge zayi wana il fallait configurer ango abanda ko sala recrutement to benga bato ba formaka biso ba français ba belge ba américain ba israélien ba ya to structuré armée ninge salaka to somba ba manduki ba avion de chasse à sali angote tout ça na armée moko ils a d'abord composé na plus de 500 et quelques officiers militaires rwandais bo basali infiltré parce que tout le baza infiltré ba quota pendant la voie légale par na brassage tant to kena ba dialogue à San City dialogue à Lusaka magamutu to kamata batwana to kotia bango to pesa bango na nationalité congolaise alors toloba ekomi histoire de Nelson Mandela bazela ki okola Peter Bota après pouvoir à Nelson Mandela ko bengala ba mindele après le bino ba mindele ba bana mai na biso to vande longo ba mindele ba tika na caisse à l'état solution za ni kona yo
solution eza mwa pasi congolais ndenga komi kuluna boye papi gena ebiso congolais komi kuluna congolais komi muta pasi congolais azana yesu na cerveau te est-ce que vous avez conscience il y a ça la ta revendication vous ça la demande il y a droit du travail que ngai congolais na sala kate il faut na sala marche le lopo l'état a créé mon sala a combien na niveau on a est-ce que congolais c'est le côté et puis vous allez vite comprendre que pour l'année Chilombo à ce gouverner Congo n'engwana à ce gouvernement en l'occurrence il y a comportement il y a congolais donc congolais yemoko azali agent il y a auteur il y a malheur na yemoko na naïveté na ye na idiotie na ye na comportement na ye ya ngwa les osala ke ba politicien na banganga nzambe batambusa bango ndengwa. OK tous ici merci beaucoup pour le passage na yo mais aussi biso que to banozana mikolo bon tozana bino mikolo yo et ça le peut bien parce que hiver moi zoya na réduit moi batana nga musala donc ba samedi dimanche to banozala zala tout ça là moi banalise ça va bien parce que tout ça à la une des infos tout sur la masolo à mboka et ça va bien mais na bateau yo ba mesana au finganga na ebité na boto la bino nani na ebité nga on tuna mwasi na ngasu ya kala mwasi ya mutu moko boy na boto la ya ngo bosangela nga boy na boto la bino mutu te donc voilà tout sur la raison ma mboka to partager ka naza pour féliciter ni pour Faïlo ni pour docteur Mukwege. La vérité n'est pas la vérité reste têtue et c'est comme ça et autant pour la plus grande. Voilà moi l'ilo basuga na ira on a bino ya ngwana. OK, voilà donc d'ici là vous tirez madame la semaine prochaine pour Tokoto sur le Moutini. Merci beaucoup. Mboka na biso Congo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele marai topesi na polo nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na mandoki mama okokobonga mpona nini ye na mwana Kongo nini ye na mwana Afrika nasala wapi ye na mwana Kongo bato babimi na nzela na bandala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moko telemi liboso nanga natomokakala okomanga mpona nini na mwana Kongo marai murunga marai nakende na Braza babengani ngai nakende na Angola babengani ngai nakende na Afrique du Sud mawatro nakende na nzela ya Libi mpona koma na poto na lukazi na nga mawa nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Belgique mboka ya banoko nakende na Braza babeti ngai nakende na Angola kabomina nakende na Afrique du Sud mawatro nakende nzela ya Libi naluka nakota na bato mpo nakende na poto ata nakufi likambo te mawa mama nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Paris mboka ya dombengani parigo nakende na Angola mawa
tro nakende na braza babeti ngai bakoma kofinga nga boma nyoka tika boma kongole tika nyoka oh mokili mawa tro mama tokosuka wapi na mboka oyo biso bato tobotama congolais ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na se ya mabele na biso bamindele bakoya koluka biso lelo bakomi kobomisa biso oyo totikela bango mabele oyo batikala kobwama nango mawa dema kolusu yoka lisolo lisolo yango mawa tro pasi eleki mawa eleki likolo ya mawa eboti mawa congolais akoma pai nyonso okei na Australie okuti congolais okei na Mozambique okuti congolais okei na Afrique du Sud okuti congolais partout okokende okuta congolais mpo na mpasi eleki na mboka na ye tokoma kokima nzala mawa nakende na braza badengani ngai marai golela mingi nakende na Afrique du Sud mawa tro golela te nakende na Angola babetina sambela mfana nakende na Libye babomina mpasi eleki tokosuka wapi makulusu zinako nakende na Paris badengani ngai nasonga Switzerland mawa tro nakende Belgique